batu wana ya maladi oyo tozo mona ngote na scène pepe na kenda banda ko basala ki ya batu ya Ebola kuna ta mutu moko azali te hein président soko koraté avec beaucoup de respect démissionné to tia mutu mususu hein ça ne convient même pas mbongo dollar ezako mata nous souffrons ozana yo zako lobo opposant ngoya yo ezawap na ba médiocre wana baza entouré na yo ministre à fonction publique bazui décision ya ko nommer ba secrétaire général directeur ya cabinet na yo en juin hein ayebité bon on nommé ordonnance à l'époque de maréchal Mobutu quand il signait l'ordonnance quel est ce ministre là qui pouvait contredire yo signé l'ordonnance on nommé ba PDG na Jekami na chemin de fer ba médiocre FCC ba lobby ba bo yo pe ondimi mais sont quand même sérieux tu dois démissionner tu ne conviens même pas de nous diriger vraiment je vous dis avec beaucoup de respect tu dois démissionner hein? Un président ne peut pas rester comme ça nazali vendeur na marché central mais lelo na mikuti na malweka parce que confinement ezali bokangi ville bokangi marché central moye biso toteka ezate en plus de ça gouverneur Jean-Tiningo Bila azui marché central akangi on a tina mokote soit disant ba maladie eza komona na kati ya marché oh na maladie wana tozo mona yango te eza pratiquement lukuta parce que tozo ndima maladie wana te jusqu'à présent ba oyo malade bandaki pa na bango bazali kokufa na espace ya 1 mois baza ko atteindre ba 1000 personnes ba 2000 personnes tozo yoka mais biso awa na espace ya 2 mois toza kaka na 30 personnes et 30 wana oyo bazolo ba wana eza ya lukuta bazokufa na maladi mususu bango bayebisi eza coronavirus tondimi yango te pona yango tozo senga na président ozo diriger biso depuis okotaki awa makambo ezotambola te makambo malamu eza te otieli biso basoti muto oyo ezanga tina esika kolona bilanga bato balia biloko yo kotiela biso basoti muto biso population te voda ki yo to senga ki yo basoti muto te elo to senga ki yo obongisa nde veki quotidien ya population wana soti muto na yo wana na bato bayibi mbongo na yo etali bino biso tozana okorande compte na biso pona mandat to pesa ki yo osali eloko te donc tozoli eloko te babengi yo vati beton toyebi te vati beton ngo ya musala nini papa ayelaki biso tokolia tokonyata masango lokola kayasa siko kayasa yo zisu beton oyoko tia su beton na kati po tokufa toboyi makambo wana tolingi biloko wana te mboka eza mboka ya biso nyonso esenga to se retrouver alors biso tokomi koteka awa na malweka esengeli zandu efongwama siko biloko batazandu kuna babuki bamesa babuki badepo biloko batu ebungi alors président tala likambo ya Jean-Tiningo Bila zosala toyebi ke abomisa batu na yumbi awa na Gishasa etikali muke tozobima na balabala po tozotambola pona biloko na biso ebungi na marché central tala emoni longa na olobela boy na olobelo mususu te nga na oloba pona nzala nde toza banda tango nam toliete toza nzala ata bana biso ya mike balela na tongo mikate na miniti o mibane biso ba chauffeur ba souffrir nzala ya makasi bazokende banatonga ti pokwa aya na mbongo mukie na odéclarer tala papa toza na posa bofongola biso banzela ponde baza population ezolela maladi eza nango te banda tobandi ti lelo toluka maladi eza te bolakisa biso ti chantier nango ya pamba bolakisa te bongo bokangeli biso banzela mpona nini toboyi bofongola biso banzela siko bino nde botinda bana ya bakununa babanda kosala mabe botinda bango babanda kokende kobotola batu bambongo babanda kokende kopie batu babanda kokende kokotela batu na bandaku toboyi bongo papa nzala bana ngo baolinga soki ezokontinue boye bakende kosala vuya toboyi papa bofongola biso banzela toza na posa tolia totonda tolia lisusu te papa eza malamu te coronavirus eza te bozokosa biso tala ne oyo ekomi ya ne blanche bana na biso fale batangi te tokosala nini lisusu papa bofongola biso banzela eloko nga na leli banzela pardon nzala
tangu Fati bakutanaka na muninga na ye Kabila ya liboso tombolaka loboko alobaka nini le peuple d'abord lelo ngape na mabele na nga ngalema na malweka na tomboli loboko pona ko ba le peuple d'abord tozelaka gorela virus oto yoka yango sikote tozelaka yango te na temps oyo ala kaka biso ezaka social na temps social o biso to bandaka ko zela ye bango na batriki na bango na bakimutema mabe na bango tata mokela pesi bango tanke biso ba gouvernement biso pona biso bana mboka mais siko bango bakomi ko zwango pona ba bien privé na bango siko yo biso lelo oyo soki biso pe to bike to sala revendication vous comprenez mais biso to na kanda 4 mois yango tozo lia bien te tozo vivre bien te to bimina nous na ba famille no ya basi tozo bima capable na ba famille na biso tozo mona na lisusu te na bandaku tozo futa mate na dollar kutu koloba te dollar yango 18500 ata Kabila malgré tout tozo ngata na moi point Kabila ta moi muke Kabila ta to benga ka mutu mabe mais atikaki dollar na 16500 francs atika ko la 16500 photo la ndongo na ndenga bien atika la 16500 lelo Fati ye akomisa ngo na 18500 vous comprenez mais toza na kanda bino bato bolobela biso ba journaliste bomema makambu oyo président de la république amona yango toza na kanda fort eloko moko susu neti gorela virus wana biso toyebi yango te eza mpona bato baliaka bashawama bambuzigel bato oyo bazala bamikili kuna biso tovivre na matembele pondu bebiloko wana ezwa biso na ndenge nini eza batriki na bango basanganaka ya koyiba bambongo nde bamesala koyiba ole boyiba mbongo botiango mpona population bino bokomi koyiba yango mpona makambo ya buzoba ndeti gorela virus wana ebetami mpona nini api wana kobalisa mwasi ozwi penaka ngai mwasi opesi mwasi na ngambwa eske tata mokela kosepela makambo ya bongo atake toza bana nzambe ebetaki nde na mboka na bango bakosa biso te comprendre ana kinya apena biso na malweka tokangi na biso mutu te soki bakokanga batu bakanga kuna na Gombe awa bafongolela biso po soki kaka mwa oyo tomoni eloko malunga te tala na tomboli loboko ndenge ya tombolaka loboko biso pe toko un mois oyo so tomoni eloko eza te akoyeba biso tina suka Fati tomonaki oke mutu malamu tobuleke yoka président moko ke tokokende na oti likolo mais siko tokomi kolemba yo nanu ku tosali te tolembi yo nanu osali te toyokanaka mpe oniokoli biso makasi tozoniokama mais na minute oyo toala posa tozwa résultat bien ta ndeti carrière na biso wana ebi ta ndeko kotalango couloir carrière toluka mbongo wana mais mituka ezokota te akangi Gombe mais tolobaki ni fongolela biso makambu oyo akokufa akokufa oyo akobika abiki siko yo tokanga biso tisuka api po todaye papa toyokana bien lelo oyo eza mwana biso ya suka donc il est 30 oyo azwa solution le 30 oyo azwa solution ndeti ba ujana wana bakomi kobundisa biso pamba ndeti soda yo otindi soda sala formation mpona kobatela population yo soda komi obundabunda na biso mpa pamba biso bamosusu toya bato baesprit makasi okomprendre Fati kikombata oyo osali na poto eza te kosala kikombata ngo ya kobunda na peuple na yo zala kombata oyo ya kosala social bana mboka basepela lobi tozala na yo bien depuis basala route nzola ne suka na terrain régi fete ekende ti peine ti lelo basukisa biso nzela demi Dakar tosenga makasi gouvernement congolais toyokaka kimbongo ya route nzola na ekende deja bapesa ngo ti bafinisa ngo ti na suka toyebi te so ezala na maboko ya nani gouvernement congolais alanda so makambo mpo asite so mpo badega oyo ezoleka sur likolo kuna
donc bato bandako ezobukana bamai ezokotala bandako bato yango mona susi towana mopena yango wana mpona route nzolana mboka maladi ezali na Congo. Donc tosengaka na peuple congolais toza sensibiliser tolanda o mibeko oyo gouvernement congolais etieli biso faut kosokolaka maboko kozala na kashine mais nako aider moi gouvernement congolais na moi conseil moko boye tosala lokwa na Corée du Sud ne basali na Corée du Sud bafongoli tous les ouvertures aéroport biloko nyonso bafongoli mais bapesaka organisation tous les populations ala ta kashine na ye batie na chaque point na bango batie ba maya maboko tosokola maboko pota basali na Corée du Sud basali eloko wana bafongoli ba ouverture na bango nyonso ba aéroport bafongoli ba banzela bango nyonso bafongoli yango mbe batie kaka à tout moment na ba place nyonso batie ba soda par-ci par-là ba population ataka chine na maboko azu asoka na maboko. Donc na osenga peuple congolais tous civilisé maladie ezali maladie na Congo ezali lelo déjà to comme na plus ou moins 681 donc na osenga mboka na biso peuple na biso tous à la moi organisé pas ezali kaka ne pour lelo les jeunes va souffrir pour ça aucune égalité place yaro que le Congo tama différence égalité mais na osenga peuple congolais c'est to vandi pour plusieurs mois quelques mois et ça se passe donc pour faire on sur ouverture autre ko bimela mais elle est au sein lelo peuple congolais a sensibiliser maladie ezali tout ça comme battre la pose santé na biso et la santé à Félixité et la santé à gouverneur tembe biso tout se protéger maladie ezali moment to traverser nango eza moment peut-être pour na bino eza moment ya serment mon père na biso a petit peuple et un moment ya souffrance pour to souffrir et surtout que biso bato to vivre en taux du jour ba tekintia to vivre pena bien parce que la plupart ba chanter eza na ba gombe bo kangi to boyite bolo ba maladie eza mais son maladie ane ezali ba pourcent maladie ane rose atam sous 3% pe bino moram to bobela ngo bokenda ba poto biso to rare Kinshasa maladie ngo côté banda na to koma kutata Chine te to mona ngo na ba film boyena maladie bino moko bi voyager là na bino kendela na bino boyena maladie bokaboli malade na ba famille na bino moko bo confiner bino mote boyesu na biso a petit peuple ezani bo comme si so mabumu vert chaque jour to lera matembele bino bo lera misuni eza normalité bo fongola biso banzela bo fongola so ba activité tozongela ba activité na biso ndenge ezalaka bozi dollar bo matisi to futela banda ku ndenge nini bozi dollar bo matisi siko batato babalisa bana baona ba dollar sera biso to bala teto continuer à consenter alors gouvernement ba luke la biso solution soki te bo mona biso peuple congolais to po soki bongi ke to za la pena ke ba peuple responsable bo ba peneni ya retraiter biso bo pese bo bon biso vie sociale bo bongi si banzela maladie za distraction ba distraire bino ese bozoka na RFI to Hollanda ngona to ki te RFI lobeli Congo tant de cas bwe ka bino mo ministre santé na kuta 26 apesa ba formation mo double azana précision te siko biso to ndimango koma fati beta kolanda bato ana te parce que bazana po ba distraire yo yebi bato ba combattre ngana combattre le peuple d'abord donc luka ke o trouver solution plus vite pour na peuple na yo est ngane tondi ba rebelle ba tondi partout suite à corona parce que bato travailler na ba lingi o te mais biso peuple to lingi alors c'est le moment luka solution pour tozo vivre bien te banzele kangami route nzola na kutu bambule utobeta erosion makasi bandako choli papa et peuple ba vivre na kati ya mai bino bo vivre na ba immeuble eza nini yango mboka ngodo to ara to tika bino to sa mabende to fota bino boni boye ko boluke la biso solution soki te to revendiquer to créer makas na mboka o alors c'est le moment pour trouver solution vie sociale vie sociale dollar Kabila tika on a combien le dollar est comme na combien en tout cas dollar est comme na 20 et simbate fati beton to vota kiyo yona batu na yo kamere bali ya mbongo ya mboka baokanga bango biso to na kanda bino bo obligé biso to zalande bino bo linga mais biso bo linga te biso to loba ndenge bino fo bozalela mama mboka ekende mabe makasi nzela maluka bapesa toma lo waka bambongo
Thomas Lowaka alia mbongo boyebi mais le Thomas Lowaka ka Thomas Lowaka bozisu bozonzi Thomas Lowaka ministre au monte ke bokende mabe makasi batu oyo bazoyiba bambongo mutu Lowaka kimbuta ayibi bambongo mais ba interpeller na parquet akende a se justifier bambongo mususu ya basoti mouton bozi soti mouton na pompage oke bocha ba rond-point monde na poto to mona bino bozi boche biso tala ka fumba na beto kangi njela na e bateto leka donc na ebisi bino mboke ezokende mabe tozolia te tokemba atopesi mwasi 10,000 ake wenje esimba te po 10,000 wana so bazwiti ya tongo so bazwida maza pokwa donc so zina kopwa madeso ekende so na 4,000 hein esimba te na esabino makama mboke ekende mabe makasi ngamo na nde na botina aloba naza mutu ona asa na mongale ma pa fati beton mais na sali 3 mois na vimbongo te na sali vraiment 3 mois na vimbongo te komona nga so boche tembe komona nga mais c'est pambu ya mboka so ke kuna na mongale ma na OTC au retour na OTC mais c'est pambu ngai na construit ba place o ezaki ke ebeba banini biso nde to sali yango na kati ya présidence pezi ala ga biso matricule mais ti lelo zéro loko ezate donc pona nga na monika mboke ekene mabe mais c'est Fachi na ende pena pona na le belande yo vraiment avec beaucoup de respect tant ozaki opposant ba combat nini pena yo bundi pour défendre peuple na yo mais nzamba cholo boko lelo pena sanini ozi poste yango yo mo pena sala examen de conscience bando ozi pouvoir eloko ni pena sala le peuple congolais nini de osali pour l'agriculture potolia muto akufina moto wa bomo ba wela nani ba wela laga nani c'est que pouvoir on na mafia et la muto moko dirigeant na c'est pour jusque là tout le monde rien ne marche tant on kotaki na pouvoir on kotaki dollar na combien le dollar est comme na combien pour ngaza commerçant te ciment to la 3 sociétés à ciment na 4 RDC na rotango ba comme peut-être yebité to la Simico to la PPC to la Silou mais peuple congolais lelo en son ciment na 17 000 francs congolais ata yo moko Papa Fachi oye na ba idéologie ya ba so des moutons est-ce que pas peuple congolais c'est comme so des moutons ça conscient hein yo lobi que le peuple d'abord oyo ka non peuple tant que ça des moutons tout les biso mon wala falo que na plateau na que na maluku na 4 affaires au moins na RDC tonga mate tala betania minene Fachi o ça super critique Congo toi t'as ni bateau de pêche mais que dans lac Tanganyika bambisi plus de 7 couches kufa yoko na banga et c'est pas science beaucoup pour faire souffrir peuple bénin mais c'est Fachi non c'est un appel sur le conseil soit comme conseil na yo soko boy ils ont un conseil oyo pour réussir mboka oyo zo démocratique on mpanzi contre l'esprit de dictature na voie normale bengisa mindele tout le pays oyo tout ça na des races ba évoluer to que l'Afrique du Sud mindele noir awa soko la ninga idéologique ya boy o tika évoluer te bengisa mindele ba ya contrat gouverneur tous les gouverneurs ba commune tient mindele batu balanda bango bazala ba noir première citoyen de la ville, faut de la Mundele, Ozu Basnel, régie des eaux, peste talent de Olobike, bateau foot à maïté, mais n'a pas senga papa mo bon on la régie des eaux de mon ba foot à monter. Sony, papa nanga. Sony, mais caméra yemoko, allez combien? Caméra un individu mutu moko, allez mongo la biso, tela. Ah bilaye, tela nana kanda de décret so fatité. Tant on doit pouvoir Olobaki ke social et vous allez bien mais jusque là social na mboka oyo ezate gratité ote na landi frère nenga lobby be ko bon oyo tongi na mboka oyo pour gratité et salama na bana classe troisième volet nanga Thomas Lowaka atambula longwa pompage ti ipen na makolo mais bande ko na biso o baza na kati ya seko na lukunga bazo donc jusque là donc dit lelo bazo dinda et c'est ko vanda pona bango ezate mon excellence oza mwana mboka oza congolais de nature papa oza congolais maman oza congolaise yeba susi ya ba congolais pona mboka na yo grand tozo vivre même si na banzela na makambo oyo etali maladie oyo ya coronavirus tozo comprendre lisusu te tango anosiaki message na TV olobaki na nzela
montar aromema mutu moko babisi baromema 10 personnes alors olobaki 10 passagers maintenant 10 passagers on tozo comprendre te ceux qui ba bureau de na ba roulage ba yokaka français bien te 10 passagers ali oyo azozwa transport azokende bi place azokende 10 passagers ba roulage ba koti si ba passager comme chauffeur na kati receveur na kati receveur aza passager te o azokende chauffeur aza passager te bango baza ba kolo camion faut botier la vision de 10 passagers oyo lobaki aza ba 10 clients na kati 9 na sima moko liboso plus chauffeur to compter te ça 10 mais tozo comprendre te et comme tracasserie comme place nyoso nini mbongo ya versement ba tieli biso cher 50 000 balobi na biso yo lobaki 10 passagers biso to komi komema 8 na 8 wana basoda ba na kati bazofuta biso bafuta pete bazolakisa bakarte sikoyo baversement batu toropesa ndenge nini carburant eza nanu cher carburant eza na valeur à 1 litre 2500 tozoyeba te sikoyo tokosala ndenge nini tozokoka lisusu te